pati yengo atako ndima pati nete yengo oyo pati yengo moyindo atana pati yengo atako ndima pati nete yengo oyo pati yengo. 100 ans après, indépendance spirituelle, Église catholique est Kokoba Mokonza. Esengo pesai kozwa lisusu liboso na bino na tina ya bolamusi bongo makanisi ya biso banso baye toze bongo babotami tope bayi mboka émission analyse sociopolitique et alibe bolamusi makanisi ya bato. Bref, vous va mon télévision aliko concevoir ba émission oyo ekolamusa conscience ya bato na bonzambe na politique na socioculturel na makambo yonso yezingeli moto moindo tolakaki bino tokobanda koyamba ba homme politika wana na manaka na biso ebele pe baze na ino kokima biso po bango balingaka na ino lekisa mituna na service ya communication na bango oyebisa bango na kotuna oyo oyo na oyo kotuna te longola motuna mibale ya liboso tuna be ya misato bakisa oyo po basala mwa kijalelo na bango yango eze kosala mwa nkokoso entre guillemets ya koyambaka bango soko yalaki que to accepter casting na mituna bakotonda wa bakotonda vraiment wa kasi lokola naino tokomi wana te e ko empêcher bisote koloba mwa mbala mingi tozalaki na nesongi nzila fumukusu ke muzala mpanda na ngola na bamanaka bato mingi boko komelaka biso bokolobaka po nini nesongi nzila dedwanyaka bongo bome politique po nini nesongi nzila ba pesaka te toro directement condamné directement bome politique nesongi nzila soko botuni motuna oeze ko condamné dirigeant politique ya mboka tope ya Felika bango directement bakolobaka et ali loposo pembe dirigeant na biso bali ba main liée dirigeant na biso bali frappé na charte de l'impérialisme na cahier de charge boko sala eloko te soko boleki par bango te boko sala eloko te soko yali volonté ya impérialiste te tokoliki ya bisika touti politique installée imposée par l'homme blanc na bamboka ya Felika et ali politique ou esali Europe riche et ali politique ou esali occidentaux grand et ali politique ou esali occidentaux maître politique installa na Felika bandeko balandi to kosenga kanabino bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris c'est-à-dire aliéner moto moindo to comment ko vivre ben na tendance naze komona ngo partout hein soko chroniqueur ya musique alobi eloko moko sur fer bolamu sur fer bato ya fali ba pesi tendance soka lobi eloko moko ya malamu sur fali bato ya faire ba pesi tendance bato ba komi ba hypocrite il est obligé ya koloba na faire na fali likambo nyonso kolinga aloba na faire na fali ndenge pe komi na ba journaliste politique mboka oyo okoki oloba te eloko sur ancien président, le président sortant, Raïs Kabila, coloré yo, latisi yo tendance. Sokolobi, ya union sacrée, batomoko moni yo mabe. Sokolobi, ya tendance, wana soko ya PPRD, soko ya nini, ya FCC, bato bazeko diriger le loba monio. Donc, type bato, na confusion totale.
Dans tout ça, oh la moto ya FCC, oh la moto ya cash, le peuple souffre. Population, bah likonyo kwama. Uta ba décennie. Lelo na lobakango na banaka mosusu eleki. Lelo du moins na zeko komona bana bakoma kokenda etelo kelasi na mwa basak na mwa banini mais na ba période eleki awa na période ya fait Maréchal Mobutu bato bakomema sachet ya sucre ya kwilungongo na kelasi tozongi na période ya président Kasavubu batata na biso babala makolongulu babala makolongulu bongo soko tozongi sika wana na époque coloniale moto azokata caoutchouc kota na kota pona intérêt ya loposo pembe aze kolata lingwanda cache au sexe ba militaire na biso baki na ba kilote officier azalate na rang ya baindo officier azalate politique wana o loposo pembe instalaka uta époque coloniale bande esclavagisme baindo bakei na boumbu bakei kosala nini bakei kolona pona bolamu ya nani ya Amerique ya ba américain lelo moindo wana oyo asala makasi oyo alona oyo alongola Amérique na nzala lelo ba grande puissance moindo wana babomaka ye chaque seconde chaque minute na États-Unis moindo wana bapesi ye pornographique moindo wana bapesi ye sport moindo wana bapesi ye drogue lelo tomonaka soko telemi na bypass na route bypass soko telemi na route de Matadi ba grim oze na limete na boulevard Lumumba ba grim ezeko bima ba grim ezeko katema na Équateur pona bolamu ya nani pona bolamu ya ba impérialiste bofandi mokolo moko ba bi Allemagne plus grand producteur ya bois na nzete nini na nzete ya moindo na uranium ya Niger yango France azalaki France na pétrole na biso ya mwanda perenko azeko komemaza kokenda na yango azwa ne bale mabe azwa na mabele mabe tozwi pétrole ya Gabon ya Congo mfua tozwi ya Angola tozwi or ya Mali tozwi cacao tozwi nyonso ya Afrika ezali pona bolamu ya b'impérialiste ya b'occidentaux guerre na biso ya Est tout le monde le sait na ba homme de science na ba homme religieux na ba homme politique tout le monde ba yebi que etumba wana eli pona ba minerai bandeko bokotaka réseaux sociaux bokendaka na ba documentaire bokendaka kolanda ba documentaire coltan ya Est yango ezeko sala bazala kimia te badzwa pongi te mokolo na mokolo bato bazeko kufa tokaboli nano mawa na bandeko na biso ya Est na likama ye euti kozwa bango oyo ba mitrailler bango inutilement mais mokolo moko ekosilaka makambo mokolo moko ekosilaka baindo toali basoso te bandeko ya Est bali ba mabata te ata kutu moto akobokolo ko mabata na ye ako permettre te baboma mabata na ye ndenge babomelaka bandeko na biso ya Est ya République démocratique du Congo mokolo ezali ekenda bato etikala bato tozongi je disais yonso ezeko salema na Felika pona intérêt pona bolamu ya b'impérialiste pona bolamu ya b'impérialiste
ba imposa ba dirigeant ya Afrique touti komona wana ba image 40 ans de règne ya président ya Cameroun akeya ke ko sala yango na France ba compte bancaire ya ba dirigeant ya Afrique ezalaka garder na mikili ya poto basi na bana ya ba dirigeant ya Afrique bomo ina bango ekolekelaka na mikili ya poto facilement bakolingo za l'exilé plus tard soko si basandi yo pose sans valeur exil azana ba droite ali kaka na ba devoir. Est-ce que boyebi ke na Suisse wangana ba bien ya fait maréchal Mobutu le président Raïs Loko atia misolo pa na bangote yango wana balala kampongi te tilelo balala kampongi te pour investir ça sur place tolali tolamuki vague moko ya ba coup d'état et bandi na Felika et ali mon peut-être tokokai ko sepela na yango te po baloba na biso élection de voie légale ya kozalisa ba dirigeant na motu ya bamboka mais tango ba coup d'état ba puchu wane bandi ko salema on a vite compris que et ali Afrique moko et ali kolamuka Afrique musu ezali ko se mettre à genoux c'est-à-dire Mali Assimi Goïta sali putsch capitaine Ibrahim Traoré sali tozui à Centrafrique lelo tomoni général Tchani na Niger discours nini baye na yango ah peut-être na banda ko pe botangi Gabon toko koma ngana tangi na no Gabon te mais toko koma babandi nakoluka na ino bolamu ya bato babandi ko etale balakisi na miso ya bato wana bobo sanate bali plus ba colonie française bango moko babandi ko lakisa na bato nani wana France nani wana Macron rôle ya France bobo sanate lelo le président français a miti plus qu'Hitler hein? Donc a misali si likolo même ya Hitler yé motaze ko zwa décision aza ko sauter na occasion yo zwe ko se présenter en Afrique ayaki awa c'est comme ce biso to ali colonie française chance akenda ko sukela na bandal ko komela mulangi bolanda lecture spirituelle pa ya nsongianzila ba dirigeant oyo ba remplacer ba dirigeant nini ba dirigeant ba alaki ba enfant docile ya ba impérialiste entre autres ba misusu ba tikali ba vielo ko ba Macky Sall ba vielo ko la ba Alassane Ouattara ba vielo ko la ba Paul Biya président burkinabé na sepeli lelo pour na zekolanda France 24 bango pe ba bengi l'incarnation ya Thomas Sankara. Qui était Thomas Sankara? Moluki bolamu ya bato bandeko balandi et salaka pasi telelo na 21e siècle ba soi-disant ba pays où ils ont plus de minéraux ngana banga kakolo bango ba pays riche pour aller impossible payer à la riche ba bitan nango ba la ba pauvre motoze ko defali pa ya 500 francs lipa ya 500 et ba sous ba ko defali 200 pistolet ya ipak hein moto défi et na pokwa ko kima mama ya mapa ze ko vire kuna na kwa mona gende ngala taja so ko mer wana tuninga ibolo bana alite pas du 500 francs à foutate nanda ko bato bakoma na de l'ostage ya kolia mikolo mosuka bano bazena c'est 10 ans nde bakolia ezena bandako mosusu tikutu déjeuner soko ti bosana na tongo et yebana bano bali en dessous il y a 10 ans
nde balaka na droit ya lipa ya 300 bakaboli yango katikati donc gala lipa ya 150 par enfant eteni ya 150 francs afandi likolo ya pétrole afandi likolo ya or afandi likolo ya coltan afandi likolo ya uranium afandi likolo ya bois afandi likolo ya yonso mokili eze na yango posa moto azali kolamba matembele adwi mai ya moto ya matembele abwaki na molangi abaloli atina matembele salata ngeli ya mafuta esalata ngeli ya mafuta na 21e siècle bato bazali kokufa po bazangi seringue bato bazali kokufa po bazangi seringue bino na bandako bandeko balandi seringue ekutaka combien soko 250 francs épicranien ça coûte combien 350 ou 300 francs moto azangi yango allez-y comprendre moto wana afandi likolo ya or afandi likolo ya coltan afandi likolo ya uranium afandi likolo ya bomengo mokili ezali koluka afandi likolo ya bomengo ezali si occidentaux baaméricain bariche mpo bakota na monde ya nucléaire fo baye epai na biso mpo bainvente ordinateur telefone nyonso o soko pro max 18 soko bino moto boyebi biloko yango botanga bakombo il faut baya en Afrique bazali kozwa yango gratuitement en revanche bango bazongiselaka biso nini naseki koseka ya mawa bisuka ya dendon makoso mikadi ya tombola maki epola bavaccin ozokoya koboma ferika tala motema mabe ya bato oyo tala motema mabe ya bato ya baimpérialiste bango bazwi biso coltan bango bazwi biso uranium bango bazwi biso or bango bazwi biso diamant bango bazwi biso bois bango bazwi biso nyonso oyo permettre bango bazala lelo puissance nucléaire bazala na niveau tozali koaligner bango lelo ma revanche bango batindeli biso vaccin ezali korendre baafricain bastérile batindeli biso vaccin oyo ezali koya koboma kodimine moyen de vie ya baafricain bango bakei plus loin bamaladi bazali kosala bazali koya koteste yango ici en Afrique badirigeant na biso tolobaki yango na debi bali bamain lié minoko bazinga bali na likambo baloba te mpo kosuka lokola Muse Kabila mpo kosuka lokola Thomas Sankara mpo kosuka lokola président libyen le président Muammar Kadhafi bandeko balandi lelo analyse sociopolitique toye kote ya autrement même autrement que oyo dirigeant politique basé ko enseigner na bato pour ya dirigeant politique actuel lokola batikelaka bango mwa madusu oyo bakoki kozwela quelque chose pour ya bango esili silence radio nauti voyage nzila ya Congo central nzila ya Congo central bolanda manaka nesonga nzila tango mbalombala bakolobaka yango belge asalaka yango mpona intérêt na ye eyali nzila ezali korelie port ya monene ya mboka na capitale 6 mètres lokola aveni 6 mètres lokola aveni bandeko balandi elekaka mokolo te accident grave il faut se produire dans nzila ya Congo central. Depuis l'époque coloniale, nzila ya Congo central les ala éclairé te. Depuis l'époque coloniale, toali na moellon, toali na sable, toali na maï,
toali na ciment na mboka na biso, toali na INBTP oyo ezali koforme bolimbisi baingénieur, toali na ISTA na bandeli. Depuis époque coloniale, nzila ya route de Matadi ezali korelie port ya monene ya mboka na capitale. Ezala na ino éclairé te 6 mètres bande moko aller, bande moko retour. Toali na kayas, toali na moellon, yango bakobuka kayas, toali na sable, toali na maille, toali na ciment, goudron, mais toali na ngopo, toali na pétrole brut, et la dérivé. Bande ko balandi. Tokoki koloba pe toali na ba dirigeant. Po tokolobaka bato bakolaka kolandela bankokoso oyo ezali kozingela bango. Bo observaka mwana soko abotami azali kokola. Surtout na bato bazali na mwa ba marche escalier mike na ba veranda na bango, okomona mwana soko akwei 2-3 fois wana akozwela yango technique sans que mokolo alakisa ye. Soko ayaka mbala moko na kofanda bambani akobanda kokita sika wana libumu. Ati lokolo malembe abendani okwa nyoka akiti. Kokweya wana nde mikakata no bankokoso. Eko ramener à ce que azwela yango solution. Nalobi awa accident grave na nzela ya Congo central. Bande moko aller, bande moko retour. Ba dirigeant na biso basalaka ba va-et-vient. Et alinzila oyo ebimisaka kotisaka biloko. Ebimisi c'est vrai, ebimisaka bopeto pe kotisa bipolito na fulu. Mais ce que basé ko penser na yango, te cahier de charge. Charte de l'impérialisme. Il faut le poso pembaloba. Ok, ko defa mbongo na FMI, na Banque mondiale, bangonde basé ko pese yo bongo, l'une des conduites, bangonde basé ko pesa o lolenge, oyo ko sale la mosala. Tozali na bisobe, banda kaka wana au revoir Kinshasa, kenda te kuna na mbu, matiti mazangi ntina. Bilanga bato bakoyi ko salate. Il faut tout importer Saint-Char. Il faut tout importer. Mais, bande ko balandi, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ba dirigeant na biso ba uti ko luka masango. C'est vrai ba kosaki biso, nete ba kende ko luka masango na Zambie ba lobe zalaki te. Après président ya Zambie qui ko sala démenti, amona ba to ko kende ko luka masango, kuna te en Afrique du Sud. Mais depuis bakende ki telelo 4 mois na ndambo, masango esalaka be 3 mois. Tango bazongaki, po bazwaki pete, mpo nini balonaki masango te? Mpo nini baloni masango te? Tozangi espace? Tozangi espace? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Bokei ko luka masango, bo dwi masango te. Po nini boloni te? Te, sika wa politique wana yango force, yaba impérialiste. Yango force yaba impérialiste. Nalingi sika wa tobeta na ino konta yoko na bandeko bazene toni ya régie. Tolanda nano eteni extrait ya discours ya président capitaine Traoré, extrait ya discours ya président Assimi Goïta du Mali, bongo to zonga wana ndako ya mosala poto koba masolo na biso. Mes chers compatriotes, l'heure est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliens. Nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées. Le meilleur est à venir. Plaise à Dieu. Mes chers compatriotes,
Nous nous réjouissons que la tension née des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides et la volonté de notre peuple de créer les conditions d'une stabilité politique durable soit désormais dissipée. Pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours évertués de bonne foi à démontrer la justesse et la légitimité de notre démarche fondée sur les aspirations profondes de notre peuple et réaffirmée au cours des assises nationales de la refondation. La vocation panafricaniste du Mali ne sera jamais démentie et notre pays œuvrera toujours pour consolider la solidarité entre les peuples africains et favoriser l'unité africaine. Je tiens donc à adresser mes sincères remerciements aux chefs d'État de la CEDEAO pour leur accompagnement en vue de la réussite de la transition. Je voudrais également remercier toutes les bonnes volontés qui se tiennent aux côtés du Mali pendant ces moments difficiles et qui soutiennent ses efforts pour sortir de la crise multiforme qu'il connaît. Mes chers compatriotes, malgré les difficultés liées au contexte national et international, la transition se poursuit sous de meilleurs auspices. Toutefois, nous devons continuer de rester vigilants et poursuivre nos efforts individuels et collectifs de construction nationale avec plus de rigueur et d'engagement. Nous devons également avancer avec détermination et responsabilité dans les réformes politiques et institutionnelles engagées, ainsi que dans les actions de développement afin de permettre à notre pays de retrouver la stabilité politique et sociale et créer ainsi les conditions d'épanouissement de tous les Maliens. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter.
de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Est-ce que vous avez discours? Est-ce que vous avez discours? Oyo Félix Ali na yango posa. Bato bakosala ki jalelo te akokumisa ba impérialiste. Mais j'ai l'impression que Bamboka, il y a Afrique centrale, surtout Biswawa, tu quoi appuyer le discours au thé. Un pote lingito za la enfant docile. Il y a impérialiste. Naze ko landa bitando. Bato baze ko appuyer le discours au thé. To komi na tango mosusu. Afrique moge bandiko telema ya bilenge. Il n'a que 34 ans. Ibrahim Traoré. Malobi, alobi, tina 21e siècle, peuple burkinabé, il faut melaka maïa mabulu ya salité. Mais bazali na ba rivière, bazali na bibale ya minene. Pobolamu ya mabele na bango, et elle réserve ya impérialiste. Il faut to kufanzala. Motazangi mbongo ya kosomba sukali ameli ti ezanga sukali te po aze diabétique mais po azangi mbongo ya sucre mais bomengo na ye yango Macron aze kodondwa na yango bandeko balandi bolandaka biso sans tendance sans parti pris comme mangala masoro na bino te oyo ali moto ya union sacrée yo ali moto ya FCC nzale tala kate moto ya union sacrée moto FCC bo beteli ba politicien maboko soko fondi na ndako nzala ba malheureux bato wana baze ko koba ko sala ba parti politique baze ko bimisa to baki yango l'autre fois baze ko bimisa ba plus de $500,000 pour que la parti politique. Mais ba ko sala ba entreprise te. Pour ba engager bino te. Bango ba ke la parti politique, bino boya ka ko betela bango maboko, ba ko futa bino nini zododo, moyena 4,000 francs. Après ba marche. Soko ba lingi bobuka, ba tindi bino bobuka. Soko loposo pemba ze ko profiter.
politique ya Afrique ezali lokola pion ya dame bazali kotindika balingi bazali kolongola balingi vague ye bolandi Macron koloba bakotika ko accepter gouvernement to ba putschiste te basali putsch na Niger na Mali pe na Burkina Faso. Sur le Niger, puisque vous m'avez interrogé, j'ai eu l'occasion en effet ces derniers jours d'échanger à plusieurs reprises avec le président Bazoum. J'ai également échangé avec plusieurs dirigeants de la région, dont le président Talon et le président Tinoubou. D'abord, je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. Pour le reste et les scénarios à venir, j'appliquerai le précepte Marapé, c'est-à-dire que je ne répondrai pas à des questions hypothétiques. All right, thank you. Po bazeba nani France tout ce temps à sala nini ya malamo po na ba Nigérien. France à sala nini ya malamu lokola ba boyi na uranium na bango ba komi na problème électricité yango balobi il faut Bazoum Zonga pour l'intérêt ya peuple nigérien to Bazoum Zonga pour l'intérêt ya ba français. Te pana biso personne n'en parle. Yango na pesa kabino exemple. Mbuta Lumumba lelo azé qualité. Bolandaki le président russe Poutine arandaki hommage na ba grand ya Afrique. Abandaki na nani abandi na Mbuta Lumumba bandeko balandi. Nous devons rendre hommage et nous ne devons pas oublier ces personnalités. Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Ahmed Ben Bella, Omar Al-Mukhtar, Kwame Nkrumah, Samora Machela, Leopold Senghor, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere. Et nous nous souvenons d'autres champions de la liberté et les leaders nationaux des États africains. Président Poutine tango aze ko rendre hommage na ba grand ya Afrique abandi na Mbuta Lumumba. Et pas na yepe et ali na université ba dédié kombo ya Mbuta Lumumba. Mais awa na ba dirigeant na biso o ba kambaka na mboka. Combien balandaka politique à Mbuta Lumumba? Combien? Ce qu'on a dit politique à Mbuta Lumumba, c'est que c'est marionnette. Ah, bien sûr. Ce qu'on a dit politique à Mbuta Lumumba, c'est que c'est marionnette. Ce qu'on a appuyé politique, il y a Ibrahim Traoré, il y a Simi Goïta, il y a Général Tchani, c'est que c'est marionnette. Il y a un CEDEAO, a une tendance à attaquer Niger. Pour Nabolamou, il y a Nigérien. CEDEAO, Tangwa Koti, Nassima ya France, pour s'attaquer na Niger. Pour Nabola Mouyanani. Bande ko balandi bota l'Afrique ya ba vieux oyo. Afrique moko oyo uta ba siècle ba travaillaka pour Nabola mou ya ba impérialiste. Balongola Laurent Gbagbo pourquoi? Tanga fongola ki miso na or na bango. Na cacao na bango bi mendenge nini chocolat ko iko à la luxe. Et pas ba ivoirien. Mais pas ba français, ba comme ça chocolat on dirait tradition. Mais ba lona cacao te. Stop. Bo yebi ke be liko français nde bombarda
président Laurent Gbagbo boyebi ba français nde bazala na front d'attaque tango bakangi bazongi sima batiki ba militaire ivoirien na président Alassane Ouattara pion na bango basakanela Laurent Gbagbo ndenge bomona première dame Simone Gbagbo na robe de nuit basakanela ndenge yonso basala utilisaka Blaise Compaoré po boma président Thomas Sankara en pleine réunion président ya mboka bato tuti masasi na 19h yoka bakundi réunion à 18h bakoteli bango beti bango masasi 18h esi bakundaki bato baolamuka na tongo coup d'état salemaki babomi président balobi pe si bakundaki ye français kaka bango français boyebi eloko basala président Bokassa boyebi eloko basala président Bokassa kaka bango français boyebi eloko basali président Muammar Kadhafi lelo bageraka pétrole ya libyen pour l'intérêt ya balibyen to pour l'intérêt na bango bandeko balandi emoni liso ekotoboloko liso te dirigeant ya Afrique bali na tout intérêt soko réellement balaka na souci ya peuple moi je pense soko dirigeant bazé koloba élection mais bayebi ke sans ou avec l'élection bakokoka na bango te kosilisa pasio ezingelaka Afrique na bandeli koloba dirigeant na biso bayebi avec ou sans élection na bamboka na bango bakokoka na bango kosilisa pasi ya Afrique te po bamboka na biso yali province ya bamboka wana mais tolobaka wate Union africaine bola munine si baluka ya Afrique rebelle zingeli est-ce que bomoni ndenge jadiste bakomi ko polana na Burkina Faso bomoni ndenge jadiste bakomi ko polana Centrafrique bomoni ndenge jadiste bakomi ko polana Mali kalate na Niger pe boko mona ndenge bakomi ko pola po bazalaki armé par de français bango moko bazali ko pelisa moto et par après bazali ko jouer na sapeur pompier mais tozali komona silence radio président Macky Sall azali koloba nini te Sénégalais bafandi par contre Nigeria sangani na Sénégal na Côte d'Ivoire Alassane Ouattara po bakenda ko attaquer moninga na bango ya Afrika mokolo nini dirigeant européen moko akosangana na africain po bakenda ko attaquer ndeko na bango mokolo nini bato wana français tango babimisi mbuma ya miso ezali pona bolamu ya Afrika to ezali pona bolamu ya France bazali komona ndenge bazali kozanga biscuit bazali kozanga matière première bomengo okamwi na indo pe bakoti na sima CEDEAO basali pe réunion d'urgence batata mikolo mwana moko lokwa Macron abalate ayebi charge ya famille ya batote ayebi te ndenge nini bakambaka bana na libota ye wana zeko ya kopesa ordre na koko na ye lokola Alassane Ouattara azeko pesa mibeko na koko na ye lokola président Macky Sall azeko pesa mibeko na koko na ye lokola Paul Biya mwana moko soko ya 45 ans ayebi charge te ya kofanda na mwasi na bana na ndako azeko ya kopesa bino jonction et lelo bomoni ouverture na sali allusion te jusque là na coup d'état oyo esalemi na Gabon bokolimbisa tokozonga na masolo ya koanalyse na kopréféré nazala na bato na plateau seul pays oyo putsch esalemi namoni France 24 azeko condamné président basali coup d'état mais curieusement eloko etike ngai bali colonie française
mais tango président oli bongo azeko sala message asali message ya secours en anglais mais quelque part et la musi makanisi na ngai moto ya komaki na problème na ba français te po yali bomengo ndeze ko kabola bango le président oyo asali coup d'état général oyo asali coup d'état comme koya balobi ya kenda mingi neteni mosusu ya libota ya libongo conflit familial ya zui position mosusu ndeye ko exécuter coup d'état yango bomoni nasali allusion te na coup d'état ya Gabon Sékou Touré alobaka yango mokolo bokomona mindele bakumisi ngai babetelinga maboko c'est que na trahir peuple na ngai mais soko bango batelemeli ngai c'est que nazeko luka bolamu ya peuple na ngai botala bamboka yonso oyo impérialiste batelemelaka ba dirigeant vous verrez que ba dirigeant wana babetaka nkota yoko na population na bango batelemela raisa wapo nini raisa aboyaki homosexualité aboyaki pédophilie aboyaki pédérastie aboyaki lesbianisme batelemeli ye baboma lelo lobi mosika batelemela mbuta lumumba po nini bomengo ya bana ya Congo bakongole babénéficier na yango botala kaka mboko loposo pemba kumisaka ba dirigeant wana baze ba marionnette pour ni baze ko kumisa président Bazoum président auti ko zala dessus te pas salagi bolamu ya France à maintenir population na na pauvreté pour na bolamu ya ba français. Mais moi, je pense que dirigeant, il y a République démocratique et il y a Congo. Mais c'est le moment. C'est le moment. Tu as dit que vous avez main liée. Maboko ya kokangama. 5 ans après, Raïs et Montazaï konyoko la bateau entre guillemets. Toko satundimi. Biso tozaï koloba. Soko avant indépendance égale après indépendance. Bisoto yiko bango avant élection, to avant changement de régime et kozalaka après changement de régime. Surtout soko bo se dessoudé na impérialiste. Il faut bobima na charge de l'impérialisme. Élection o ezeko bimisalisu misolo belé. Bino moko nano to komi na élection te, mais boyebi déjà na ba élément oyo et ko sisute mi mobulu na mboka oyo. A préparé qui seni na ye, a préparé qui cour constitutionnel na ye, opposition à boyi. Donc, tu sais qu'on prépare moto, ou ekozala après makambo. Mpo nini te to fanda to solo la. Surtout na mouvement ou ezeko ya en Afrique. Ya kolobana ino na loposo pembe. Uta 1491, toala na bino. Bosali na mboka na biso, oyo yonso sepeli saki bino. 1885, bo kaboli mboko biteni na biteni. Loko gato na bino, bo fandi na mesa, Portugal zwa Angola. Ba français, bo zwa Congo foi, Guinée, ba mboka yonso ba français ba zwa. Bo kaboli ndenge et sepeli saki bino. 1885. Jusqu'à ce jour, bo lamu na biso eze wapi. Nazeko lingana yoka discours ya appui ya Union africaine na ba dirigeant oyo ba sali ba putu peut ba se séparer na ba français na ba occidentaux nazeko yoka yangote même pas na biso nazeko yoka yangote et ali vrai discours ya président Simi Goïta et ali vrai discours ya président Ibrahim Traoré et ali discours ya force eko telemisa Afrique te nazeko yoka te wana nazeko yoka te. Pourquoi tu as yangote? Puis ça message au biso to prôné ne songanzi la balobi yango uta la nuit de temps. Uta la nuit de temps. Mpasi ya biso, tant to zeko ba pasi ya biso na bino ba dirigeant. Na bino ba dirigeant.
Bo yebi ke bozalaka na ba cahier de charge. Po nini te bo profiter. Bokokaka te kolanda politique Mbuta Lumumba. Bokokaka te kolanda politique Mouzé Kabila. Po bobanga liwa. Mais le fait maréchal Mobutu Koufaki. Azalaki pe pire dans l'Oposo Pembe. Mais liwa et son péché qui te koya. Nani oyo atikala et bende na mokili oyo. Te tué, il en resteront un. Nani alobaki ke l'Oposo Pembe akokoba koboma. Te bandeko balandi tokoli kia ndenge to senga kana bino bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris. Sans tendance et sans parti pris. Ngana okaka motema pasi etungisaka nga makanisi koyoka dirigeant moko ya Afrique aza koloba sans impérialiste tokoyi ko sala eloko te. Salome blanc, nous sommes nuls. Te et ali pasi. La fois passée tolobela kibino, il y a des hommes formaté. Ba formata bango pe ba installer un nouveau programme. Nouveau programme na bango et ali ko reproduire exactement à 110% au l'Oposo Pemba lingi. Sur l'Oposo Pemba sali vaccin na ye. Yamabe ako pesa na ba dirigeant ya bamboka ya Afrique. E beta me pa na yo. Sur l'Oposo Pemba keli maladie na ye. Lelo na koyoka virus ya singe et combien qui dit virus mais bangonde basali et ali naturel te bangonde basali te bande ko balandi to tambusa na ino makanisi kozala na biso na ba Belge to bénéficier nini. Yose Golandangai, Kanisa Tango de Fagalipa. Au moins un grand garçon, entre 30 et 40 ans, Asa même pas na 3 sous-vêtements. S'il vous plaît, Bandeko Balandi. Un jeune homme, Basi Kutu, na ebité na okaramot. Tamoso Sorali na ba sous-vêtements belé ali, mitano, 5. Mitano ngo pokoka mineze ya tombola balata apona yango kuna na ngambela na mboka oyo tofandi likolo ya ba minore tolongola na ino mabanga ya talo mais naokaka Ukraine naokaka Russie libanda ya kosala mandoki kaka bable na bango te. Yango mokileze ko kenda. Poutine na yoka kaipe na gaz. Yango Europe zeko ko tambola na position ya kofuka mate po kataki bango gaz. Mais biso par ba minore. Toali na bibalete. Toali na bazamba te. Toali na mupepe oya lina no pur. Mabele na biso. Soko ba chinois bazeko ya kozwa yango po kende ko rendre mabele na bango fertile. Kaka mabele na biso. Te. Observateur ya mokili. Bato bakoki kozwa conscience te. Na fandi bo na zeko mona ba parti politique. Bazeko organiser ba culte. Bazeko komisa lisusu ba peuple wana bandimi. Po balongola bango sans ya responsabilité. Bato wana batika la observateur ya mokili. Mokolonini na mankozo ko sala soko demanda. Mokoni bo mona organiser culte. Bali ba mettre na binote, bo kopiaka bango te. Mokoni bo mona sali sa culte ya l'église ezepa na bango na stade de France. Te. C'est pas si. Vraiment c'est pas si. Te bo silika te bo kitisa na ino bo sapese. Yo homme politique. Wali na ba débat.
Débat na bino ya likaka, bango balongwa, bisoto remplacé, bango si balei. Ingeta. Tout ça qu'on appelle détournement. Bon, autant de millions. Et qu'il n'y a pas l'opposo pembe. Et qu'il n'y a pas l'opposo pembe. Discours to tilibino, il y a des dirigeants qui sali révolution. Pour un Afrique où la mouka. Afrique responsable, Afrique moko indépendant. Afrique moko responsable. Côte d'Ivoire contre. Sénégal contre. Nigeria contre. Congo Brazza, Congo Kinshasa, tu as pensé exactement ma position. Mais bino pe bomitu na loko angai. Coup d'état salemina gaboza mouvement de récupération te. Au général Olingi a sali. Et le mouvement de récupération en français te. Pourquoi à réhabiliter cour constitutionnel, l'obé a prestation et assurement. Et elle est condamnée. France 24 basé ko bete maboko. Ou en France 24, bah, comme oui, le président Ali Bongo, régime Bongo, ça fait au moins 50, plus de 55 ans, kanga pouvoir. Mais kuna na Niger, nenge to zabo etil, alors Macron est mal à l'aise. Macron est mal à l'aise. Il faut pas attaquer Niger. Il faut pas attaquer Général Tchani. 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Na Gabon, putsch. Silence radio. Na Sénat, na Parlement français, silence radio. Basé qu'on condamne général Alingita. Est-ce que vous tango ya Golanda? Et elle mouvement et récupération te. Pour le poso pemba kandenge wana. Malin culé. A yebi ba mouvement mo kese ko telema na Felika e ko kie zangi saye. To e komi ko zangi saye. Bamboka ya kanga a misali coup d'état à sa propre succession pour mi kangela boué mais bokebo ezeta mosusu o ezele ko mosusu France a ko zongi sali susu Afrique sous captivité te Occident ben impérialiste ba ko kangali susu Afrika na captivité na bangote. Trop c'est trop, trop c'est trop. Telelo na mboka la République démocratique ya Congo tolina bana ya kwa shoko. Bana ya kwa shoko. Na se ko tala ba camp ya ba déplacé na est de la République démocratique ya Congo. Na Okimawa. Na Okimawa. Bango moko ba kotisi guerre. Ba pesi biso mandoki to s'entretuer. UNICEF aye. Pa maye ko pesa biloko. Et pour tout le monde, bino bato malam. Te politique wana, lelo yali dévoilé. Politique wana, lelo yali dévoilé. Bande ko balandi. L'opposo pembe mota beta kaba. Aela ka biso ba faction yaba maladie et détruisaka Afrique. Ba documentaire na bango zekoloba, noir sur blanc. Ba guerre nyonso, ba rébellion nyonso. Ya Felika, ba parrain nango ze l'opposo pembe. Soko parrainer to kosoma mandoki wapi. Pour ça la rébellion, ce que le poso pemba parrainé yote okostomba mandoki wapi. Te bomoni. Na Mali, bakenda ko découvrir sous cave mobimba na se ezali na hall moko souterrain. Ezeko longwa banda na kaya ba français, te pa ya ba djihadiste. Te pa ya ba djihadiste. Soko ba armeye na kaya ba français ba ko kenda nango sous-sol te pa ya ba djihadiste. Assimi Goïta zalaki combattant. À chaque fois bazaki ko linga ba djihadiste. Mbela moko ko uta na pari ya ba français, cessez les faits. To komi na piste de négociation. Nazeko kamwa le président nigérian soko zeko sangana na CEDEAO na ba Macky Sall pour s'attaquer na Niger pour y aze malmener na Boko Haram bakanga plus de 200 lycéennes na mawabaka ko libérer soko 50. Oh ba koma ba objet sexuel ya Boko Haram mais tala
cerveau ya homme politique africain. Union africaine boali wapi po bino pe boloba tango ekoki loposo pembe akenda bima na Afrika te boze ko banga po bino boali na posa ya longévité. Mais botalo basali Blaise Compaoré qui pouvait croire que Blaise Compaoré ba ko pimela visa ya maladie pour que dans traitement en France. Aboma meilleur ami na ye Thomas Sankara pour l'intérêt à ba français s'il vous plaît. Mais ba pima visa lelo zeko ko ba ko zala malade. Bande ko balandi tokomi ko bende suka ya manaka na biso. Toko koba toko benga bande ko to analyser politique. Botika ko mema biso na politique ki jalelo. Bati câble ya courant. Il faut bozo banderola munene ya président boye nango wana. Bati tuyau ya mai bozo banderola munene. Non, ça doit cesser. Ça doit cesser. Est-ce que nanda ko na biso soko tata na ngai bimaki tanga zeko ya talia na memela bana na ngai mwa bitabe mwa malala biso bana photo ça la tata na biso banderole. Mais c'est son devoir. C'est son devoir. Président na biso Fachi soko akotisi mai na kaluka soko sali nini est-ce qu'il faut totia ba banderole tena ko benga na bandeko ba ali na France. Tango Macron salaka quelque chose batila ka pe ba banderole bukomi ko sala na soni biloko mosusu kaka sous le haut patronage chef de l'état na biloko ya soni na ba kilt te bo pe misa photo ya chef de l'état bo pe misa bango nano bo mema bango na politique wana te o ekendaka ko zindisa ba dirigeant africain politique ya malamu yango eyeyi na Burkina Faso yango eyeyi na Mali. Bolandaki biso lolenge longo bani bozongisi matondo kuna na Tatangala Nzumbu 9 lumière bango nde balaki na sima matalatala po nini te na eteni ya montage botikala scotché na vuva mu télévision tando ya bwanya pe ya mayele ya baindo awa bokotala 24 heures sur 24 heures bozo bekotikala kozala diffusé te soko tokotia documentaire ya conscience soko tokotia film ya conscience soko tokotia ba émission oye kola musa conscience ya baindo ekenda bato etikala bato biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ebila o mabota mabino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo mingi moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo 100 ans après, indépendance spirituelle. Église catholique est